na biso de partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga Télévision to pesi nombo te baike bozwami na est bozwami na mikili ya poto to pesi nombo te vraiment to kosola lo mai matali politique na mwana mboka maître Bézi na epeza to kosolola sur l'actualité politique à mboka na biso to kosola sur 61 ans et indépendance après 61 ans Congo eza ndenge nini. Sur la permet matali est et surtout l'église catholique bombe ou bombardé la ville ya Beni sur la paix mais oyo kolobela kaka mboka na Congo pour na mbongo na ke déjà ko pesa invité na mbote maître Bézi. Bonjour maman Jean mbote belé na pesi ba komomani so mbote na pesi bato bazawi kolanda biso pe ba oyo balandaka chaîne na yo na pesi ba mbote mingi. Napesi Camille président fédéraux ya Moamba la biso pe napesi mbote napesi pe mama pinga nyonso mbote ya mboka mbote. Oui, maître Bézito qui est déjà 61 ans après indépendance ya mboka na biso lelo Congo donc aussi 61 ans après papa biso Lumumba ba senga indépendance vraiment 61 ans après indépendance okomona mboka ngo ndenge nini ekotambola malamu to pe mboka edindi suna kati ya libulu atako président na sobo buta lobaki après départ na ye et ça sera les déliges yango to komona après 61 ans ya mboka Congo est-ce qu'il y a eu des avancées après 61 ans ya République démocratique du Congo et là on so mona major 61 ans là so zéro mboka ndami madame mboka edinda mboka ekufa. Donc, absolument, mon belge, bazoka mboka oyo, lokola état privé na bango. De la conférence de Berlin, de la bango, ba yeko zo Congo sike comme lokola. Omoni lelo mboka na biso zo totali. Avancement na Congo ya islamité. Indépendance oyo ememeli Lumumba liwa. To bandi ba tu indépendance ta 1958, le 4 janvier. Des autres de ça, ils vont couper. Bah, minel va habiter tout que na indépendance. Na indépendance sur la père na biso bango na bango ba koko na biso ba Lumumba ba Kasavu ba Lumumba ba Bolikango ba ba bango nyonso ba ça na bon côté. Et même Lumumba liwa. Le 24 novembre 1965, allez, Mobutu pe o azaki secrétaire particulier Lumumba coup d'état. To fandi na Mobutu wala dictateur wana. Abandi de bien. En 67, il y a eu manifeste de lancer. Abani Mabé. Tu vois, il y a 32 ans. Abomi Moka. Tu vois, il y a un coup d'état au musée, il y a un coup d'état. Il y a un coup d'état. Abomi Moka. 18 ans. Tu vois, il y a un politique Kanambi. Il y a un 18 ans. Maman, Moka a avancé. Mais dans le lobby, il y a eu indépendance. L'Afrique d'ici, il y a eu sauté. Si l'Afrique va y soit bah pays le Rwanda et ça le Rwanda est au rabat Congo bah pays bien Afrique il y a qui développé na 61 ans il y a bien 5 euros ya malamu salami ça et le resate moko salami mais richesse tout ça on a Congo ce qui tout tchaka sérieux tout ça qui na bon moko mais les lomboka na biso oyo maman il y a à Paris et il y a Paris il y a New York quand la richesse maman tout ça dans nzete toi na cuivre toi na colbat toi na iranium toi na voilà beaucoup de ba ngote aba so mangana na nes tout ça na or tout ça na diamant tout ça na manganèse nyonso tout ça na bois toi na bois vert toi na bois rouge toi na bois blanc. Mais tout ça va boire tout. Tout ça dans l'océan, tout ça dans la fleuve, tout ça dans la rivière, tout ça dans la lac. Mais le renier de ça là qui est mauvaise qui est libre. Mauvaise foi va président to baro kamba mauvaise foi ya bato ba na bi ya ba boma Lumumba pour na complicité. Babi Lumumba wele la kamba kamba ko kene Lumumba ya clair. Lumumba a Mobutu le roi un caporal qui sergent. Mobutu a été armé. Un comme simple journaliste, adjoint Balamoro, à l'ATC, chef état-major, colonel Vandao, lieutenant colonel, dit allez, présent. Mais entourage Lumumba, mais le loba bomaki Lumumba, le to soukapi.
soki batikaki lumumba azalaka na biso ya mindele babelge basepelaki te batali richesse belgique etongami na mbongo RDC à l'époque tokoliesa Rwanda Burundi Uganda RDC mutu etongi Rwanda Burundi etongami na mbongo ya RDC mais lelo RDC bazwa bikeko na biso bazwa biloko na biso bazwa babelge bazala bareserve récoltant combien bairani combien bazwi richesse ya Congo mesili te eza kaka so totiekaka sérieux Mobutu a eu ce côté là, Belge ali. Abandon sur la Belge, là récupérer la Belge, a récupérer la relation la Belge, c'est trop tard. On a 3 ans pas Fachi au pays, nous le peuple congolais. Non, Fachi ça le problème. D'abord faire au monde entier mettre les gens souffrent. Non, il faut que le bagabagambo soit livré. Na parcours à président là nyoso. Président Obiso to ko mona lelo ezali président Fachi. Nandeni 3 ans on peut tomber. Non, mais boye. Mais ça n'a pas son exemple. La personne exemple. Kimbuta lobi que Chantier le bien fait qu'il vérifier qu'il coûte 60 millions de dollars. Hippolyte Kanambe a eu un contrat minier à signer. Nous sommes à 30 ans, 2032, 2035, 2030. Bazu tout, a eu un combat, un cuivre, un seul groupe armé naïe. On va y avoir richesse Samboka. Félix, c'est ça la rébellion. Félix a eu pouvoir dans le coup d'État. Félix est un démocrate. Aïe Kokuta déjà Congo ça partait comme il faut. Hippolyte Nradamba aïe Kokuta réserve ya Ikoltan ya Mobutu atikana depuis 1965. Oh atikaki. Mais ne toko lo baboué. Ba contrat minéral o ba signer kuna na Katanga eza nani. Eza ba signer ba kuna soki na Katanga on ba chinois na ba chinois. Na pas exemple en 2004, tout référendum de voter constitution que classe aux allophiles. Est-ce que Hippolyte attend que ça y va nous filer? Mais Félix ça y est, bah tu me souviens comment que la constitution gratuité à la cas. Et Congo la attend autant la constitution té retard. Pourquoi tu as Félix moment petit gratuité? Maître Bézi, tout le monde est dans le Sénat, bah où tu peux voter loi pour na kobaki. Na si moi Félix c'est bon ça va mbala si trop développer. Maître Bézi, tout le monde dans le Sénat, bah où tu peux voter loi pour te baba qui sa mokolo état de siège et continuer. Chef de l'État peut azali toujours kokobaka ka kobika kuna na est ya mboka na biso. Est-ce que pour na yoko mona pe moi ba avancer ko salema na ndenge est moi ba guerre ba na ko salema butu moi. État de siège, on défend ici Beni, Bounia, Outuru, Goma, Kimia. État de siège. Tu vois qu'on fait un président qui a tout gagné, délai. Parce que ça a Beni, 21 000 militaires. Le président a 21 000 militaires, il faut 5 000 militaires. 16 000 basa tali. Bon, je vais faire ça, chef de l'État, il faut comprendre que 3 soldats. Parce que 3 militaires, parce que la complicité là quand moko pour na makambongo. Balinga ki bisoté maman. Chef d'état ko fa na kuna lobini na ka urgence na ko ya Kinshasa. Na vana na bango, na tchana nkimia. Obi que état d'urgence et c'est pas si bato te ba créer ba trouble. Monter ma mal à l'aise pour ba colter là ba mo ba yibe zate, iranio mo ba yibe te, ba généraux ba tchia kuna ba lobi biso ko la na corruption te. Biso to ene pour na nation. Tu as trahi la nation. Il faut pas que tu trahis le chef de l'État, mais tu as trahi la nation. Tu as mais quand tu as trahi Kabila, mais tu as trahi rien. Donc, les lois sont pas prolongées. Il faut pas faire du sang pendant Nicolo pour la sécurité que tu as. Tu as les lois, tu as les lois. Tu as si comme Monique, non, moi, je suis porte-parole à faire des soldats. Ce qui est le plus important, c'est que la musique est la bino. Tout le monde va coder des gens qui sont mandok, mais quand on a même mandok qui bateau na biso pour faire des barango, même tenir c'est que il faut pas qu'un papa na pasteur ou la communauté ngoy munda. Ngoy munda na pesa ba arme wala. Ngoy munda sala campagne ya mobilisation ba arme. On a arme va payer sur $100. On a arme va payer sur $100. Mindo qui on est kenda wapi. OK, il y a beaucoup préparer na est. Au moins la caractère na ye vers ba Katanga, alobi que Katanga za ba Katanga, ani sa division. Botu na kango imundu na mindo qui on est kenda. Bateni wana. Ble babuka pa ngo imundu na mama ndoki bima kuna. Il y a un pasteur, il faut pas que tu aies la Bible, mais tu aies la Masasi, tu
nalobi na moyinya Congo ezali ba congolais o ba travailler 18 ans état de siège ko saba ko panzi likolo ba mona place ko yi des athées ba ko tala pe ko do prison makali fungwami donc nga pona nga na CP nga état de siège prolongé nango et chef de l'état pe c'est comme si azana insécurité kuna mettre chef de l'état chef d'état va tenir atina un service à renseignement na ye et seulement mutu attends ko ratango plusieurs fois pour na nini yeba ke mutu so ko place o beaucoup ezali gloire ezali attenter ezalaka Jésus Christ kutu ba tantai na ndeko na ye noko na ye jida ezalaka nango kaka menzamba ba ko épargner pour ça ya nzambi o biso to lingi akokokisa yango na lobby na yo président bolinga président fana na beni otika président fana na beni président fana na beni pour ba remercier président ne makameni pour comme makambo ba jip ba faire so ba ne ba na yo bino yeba ko tala bango ti Maître Bezito moni kuna na beni bombe utiko ba chaki ba place ki bombe na église catholique na nord Kivu kuna na beni et utiko bombarder na paroisse bato bazui ba choc bato ba kufi to bité bombe ba ko place na kati ndako ya Nzambe na lobby na yo. Là, bah, moni va échouer dans l'état d'urgence, c'était bon, pas dire du colo. Bah, il faut fabriquer ce qu'on va attendre. Bah, t'as 18 ans. Bah, il faut fabriquer bah, attentant. Premier attentat, bah, bête une église. Deuxième, bah, il y a un chef d'état-major, il y a la police, il y a Beni. Après, si ordre lobby, marcher zate et marcher sans de zate, qui là, c'est zate. Faut bah, continuer à courir. 48 bah, observer, bah, quand il y a déjà un mouton, ça Ougandais. Côté mon Congolais, bah, on l'a on peut pas y aller. Est-ce que biloko wana boko sala biso ba terrorisme wana ya banani e uti wapi na lobi na bino mukolo bako kangaka tata moko tata na mandefu mukolo bako kangaka na lobi mukolo bako kangaka tata moko ya mandefu mukolo boko yeba ba vérité belé mais tout le monde dit que maman oliva kota na ba camp militaire ba bi e pas za moko ba to pe ba ko financer pendant la guerre kuna na est ya mboka na Congo mais ça va qualifier c'est tout à fait normal politique soda aza a politique soda baki ko sa ele campagne na kati ya kante soda azali muto ayoka mamba politique te soda azali muto abundaka pona ekolo abi makila so pona ekolo pona peuple soki aza na besoin kabela basi ba vivre benga bango na libanda ya camp ba martyr ezali ba triomphal ezali ba femme eli mais yako ke kota na camp kuna na tension nini akota na camp na tension nini yo katine ba benga la première dame nenga longa comme la dernière dame yako tia au sepela te eh bango tout basaka na boula renverser pouvoir ya wana ndeli kam fachi foza fachi sa mayele ba kolonga ete na komba Yesu Christ ngana analyse sekediste na mta ide peste pouvoir eza ba sekediste pour combat homme de municipio ya memeli bisongo ezali sekedi ngana mta ide peste so la linga président de la république pour na moni nanu asali ba be mukuti asa mutu mais conduite à présent et qu'on kini malamu vers ba peuple. Oui, Maître Bezito que ne penda sur panier ménageur na biso ba bibilo ko kiti na wenje carton sur commune à $10 carton tom sur commune à $17 mais to meki cautionné ba grand marché ya ville Kinshasa to continue na gambela na zando na zigida to moni ba prix yango biloko zeka ka cher ndenge to sombaka ba on a habité biloko ngo zeka ko kitana molibo na ndoto to kolobaka rapona ko kubisa chef de l'état chef de l'état ministre économie yo monite que faut même bien avion kiti bien avion kiti na 222 qui 150 mais à l'époque la police kana mbia 300 aller retour il faut ça $700 alinga ki to tambola te tata wana muto ume na pouvoir sobeta avion ti c'est mon bout watikile biso ba Air Zaïre ba Sibe Zaïre salaki bani et qu'on peut s'habituer au fantasme à circuler mais tala ya tu égal ya bango ba tu au gaman ba bengani mundele ba ko te ka poisson de mer carton $30 ram $10 soso carton $15 maman ya bon eza bon ba bloko ba biza mafuta ba $2 ba biloko wana mundele ba ko futa douane a futa ba taxe mais bango douane si ko bilo futa ka douane te bo futa ka taxe comment bo tia biloko cher pour ba ki polita mutu mais maman olive na égal ne bandimi ko kitcha biloko mais ba ko kosa batu le problème est yani bato basomba ki batina ba chambre froide ya pas pe yango wana ba basomba ba na chambre froide asombi bilo par exemple $20 asombi le carton $100 asomba carton ya $100 ceux qui a ticket on a acheté il y a au perdre parce que comme gouvernement a qui osomba biloko normalement gouvernement il fallait laisser ba peuple
Si comme muta kolesa biso ezalaki moi ça police kanambi. Est-ce que kolinga biso tolia? Yango siko le gouvernement faut soma ba masuwa, asoma ba pakebo. Yo mama yo komona te que tozala ba rivière, tozala na ba océan, tozala ba fleuve, mais tozangi misi ya pamba ta bateau de pêche ezate. Kabila za motema mabe asoma ta bateau moko te. Mais tala Kabila ni ayika mikolo asoma biso ba traque wa minene wala oyo longola ka zelo to benga okauka Félix volontaire au ba peuple congolais zate pour na ba président kozwa ba mettre bezi na ba marche ta linga biso ta ko boma biso ya linga biso ba congolais ah j'ai honte ennemi comme ba congolais Kabila na lo ba kamona yebaka yango donc lelo so to bi nzalo ekoti makasala musée parce que musaki papa na biso les Moussa Kota qui tourne ba tie ba cantine biloko zaki ako biloko kitaki awa ba seka loso ba nini yo kati ba pecho ba ke kanya makasi ba ko sa ba ji ba ke tonga ndeti ba ko sa ko ba fermer ba bilanga ale kufira pe même temps so ba biloko libanda mais ba bibana on peut ba kanya makasi c'est traitement malongo ezaki ba mingi ba zo ko kufa ba ko na lobi tika wana na lobi wana ba inyamboka vidéo ezali na ko yebso nde ba pecho ba se ba bitoko ya siko te tala ne ba ko ba tama ba ko minene ba tika ko ba mambalo kutana wana yalika pona omoni mutu soli ni mutu te mboka ya biso to ina pe mboka te ina lo ta mutu comme yo zwaki na hote ya zwaki ina ye me ko ina mboka te po so ini mboka ini bide biso o comprendre donc mboka oyo e ko bonga mama na nga na bolingo jeune mboka e bonga na bolingo mboka e bonga te na belobi donc biso le loto ba boy le loto ko ka ya lokola bana ba buka so ne biso ne manga ngai. Donc oh nous sur les cas au cas buka ki manga tsone to lia ngo tsone to lia ngai diki mutima babe na lobi no tela mundelo ya pain victoire moi lipa mon kusawa lipanais est-ce que Congo ko que ça nini ici ya mapa kuna ya planification na kata lipa 300 ba buka ela biso munene ko bika mukende ngenge mona descend so ko teli bato lelo ba ko lesa ba congolais mingi ezaka ba indien ba chinois ba libanais tala epoka mbemba ko lesa ba congolais ako bimisa mbongo ebele ba ko sabo tout à la lelo ba to ba aju opérateur économique ba étranger parce que entreprise on eza yé moko atie bango ka lokola banini bo sala mais yé moko mama eloko ngala ko lingolo ba pe na chef de l'état ba décision chef de l'état rejoint ya Rolanda tina sukate na webiso la ngongo yo po wana ya ledia biloko ko kita nga to sala matai na mona ki po ba exemple ba bloquer mais mboka ko offenser nini po ce qui est 35 bateaux ba ko rejoint 30 gouvernement du 5 ya matadi po wana po privé ça m'a mingi maître Bezito ke penza na likambo ko sa nungu rumeur batangisa so pe na kelasi rumeur pe za ratang so information lelo babi bona mboka Martin Fayulu na Muzito bakende ko kutana na Kabila Kabange kuna na kinga kati babi bango pe ba ko sala bango tripartite ba ko sangana Kamere Kabila na Lamuka na ebité mekano ko na lobby na tina likambo rencontre babi deuxième rencontre ebité ko sala ma dimanche le 24 na lobby no ceux qui va beleli parce jeune Moyibi pour les canadiens faut ça la droit de réponse non na Moyibi na mona papa mo bakangena émission tato Molière tata na ba ko sel ka ba tata ba so ça ba droit de réponse wana faille le ba beleli non ndoki. Mais bon, les Canadiens veulent démentir. Bon, le bac, il y a mis sauté. Ils sont boni failli nous musique baliki. Ba lobby. Mais ba les quatre. Dans lobby na on a 15 moni ce bimi, so ngo sérieux. Et ça blaguité. Dans lobby ça personne musique to zongi na ndako na ba. Pour musique to ani Kabilis. À travailler na Kabila. Musique to ozongi na ndako na bino. Yo ko ka mo ateke les kaka calamité monisco bengisaki bango. To mona ki Shadai. Tomoni Nemi, Tomoni Mousseti, Tomoni Fayulu. Que vous avez monté que tala na ndenge. Bakenaki ensemble, on est monté ensemble. Et bon ba tapoto ba silika poani. Boka chakane na bon poani. Abine yo poko bina makamo ko traître. Mais Fayulu est indépendante na 2006. To lo makamo susu. Akota kanini poko malilo sa parti politique. Bon, maman musu to lo ba tete la bina yo hein. Vérité ba to longa nzambi. Dikama a ekobi makaka na poisa. Ata bobo mam na kuku écoute mala poisse service à renseignement ko sala na lobby ba mo na ba likité ba otina ka ba no ba likité ya mikemi ke ba lo ba papa mba fa que ngo ko seli kama ko lika ko lo ba yimo makaba bongo wa ba ko minene ba peuple ba okima bango vous allez comprendre dans ndoki nzambe c'est que peuple ba diabo mais ba lika bango suste quelle politique ekufi
ennemi commun et ba congolais yoko karaye mais quel est possible Maître Bézito qui est comment pour s'en moquer dans cette émission la mission tout qui est dépendant sur loi ya Noël Tiani to moni batomi ba bosana ki yango mais le ba bisi so sondage plus de 70% ya basi ba voter pour loi wana pe 65 hommes ba voter pour la loi ya Noël Tiani. Ah, maman, loi n'est on a tenté, toi là, maman, tu bon, ça la guerre ici, là, ni Noël, tu as fait la poto kuna, avant de bota ba, ni kuna, Noël au buneke, tu maman côté, au salon marché, au niveau commaté. Si quelque chose, on va identification, pas le rôle là dessus. Tu as besoin, tu as une reconstruction, tu as un RAP. Tu as besoin, pourquoi chef d'État bouille? À bout que tu as la guerre tribale, pour le créer des ordres, allez, on va profiter. Mais l'on est pour la bataille, on est ici, mais qui n'a pas si quand Katumbi, la Mouka qui Cyril Loire, on a et ça, on a Katumbi, et on a Katumbi, et Katumbi, Mangatombo, qui est le mot de Bangoté, il est sa kangami pour la Likambo. La lobby na yo, ezali bangoté. Pour la ngai, ba loi on a la tante. Base la tante ne mbalasima, ceux de côté si kimia, ba loi na goya. Mais si ko tozana on a besoin ya unité. Tozana na ba moko. Bangolais ba fandi belé bambula ba nyokoli biswa. Ba nyoko so na mboka la mboka batiki bango. Donc tozala mayele mboka za ya bisonyo so, mais loi za na malamu, mais tozela na tant oyoté, tant otona na tant tchana kimia. Maître Lelo DG Asnel va interpeller la régie des autres éviter mboka ngo kaka comme n'aura pas interpellation mais ce qui ressemble à la montre il faut pas interpeller mais oui que ba oui ba bisombo na biso est-ce que comment na mboka kwa Kinshasa bo ba to ba mai ba que to ba mai na ba mabulu surtout forage de Simbi Kinshasa na lobi to ke na bongo ba to ka mai mabulu ya mabulu d'été comment mboka kwa Kinshasa bo courant ezala stabilité chaque jour ba to ko simba cabine. Alors, bah, immeuble belé la ville, bah, tu vas il a forage. Donc, à ça, on a besoin. Donc, Libanais, il faut 15 niveaux. Bah, il régit de ça, boy, à ta forage, à ta fait pour ma bélan, il va t'attendre là-bas. Il y a ce qu'on peut déjà se dire, il y a régit de ça, là. Au sein de toi, on interpelle fou dans le monde, kangaye. Comment produire un mot, quand on produit un mot, on s'en maille, bon, moi, il y a ma belé. Et est-ce que moi, on a des Libanais? Il y a ma belé dans il faut, on est le problème, il y a les Congolais, les Congolais, pas qu'on soit courant, il y a un tombeau qui s'abat Congolais. Il y a un pèse ça va Congolais passe. Il y a un lobby ça va Congolais ning. Congolais ning ça la kimia, ça la calme. Le lot PDG banque va bengi ça ça na boloko kuna. Nde avant di kuna na boloko. Parce que les 7 millions na mukangalonzo. Nous sommes bengi si bango. Maman, on vient mbongo biso ça se passe to bunde tumba. Le lot ba tumusu ba fufi ba côté mabele ba se retrouver té. Musu ça monaki pas cité aya ko bénéficier. Donc, on a interpellé et ça, madame, il faut se la juger. Comment le PDG pour la stabilité? Nous sommes à départ unique. On a 60 maisons. Mais pour aller à des niveaux, à du cabine, à du courant unique. Aucun coin Dodoma entre Dodoma Kikoma. Na lingua. Tata on a cha cabine à mobile mananda kunaï. 20 000 volts. 20 000 volts, tu as des ça là. On a ce que ça pour empêcher. Empêcher 20 000 volts. 20 000 volts, tu as moins de 4 quartiers. Et quand on a moins de 1000 maisons, nous avons un niveau. Tel niveau, comme nous n'avons pas de snail. Azana ni pas comme la cabine, mais biso to kufa na cabine na mikebwe, ali bango ba cabine na mbimba yo moko. Biso so kure katani, biso moto ko soma câble. Tu es to boka, biso mo ba pepe. Donc il faut pas kanga bango. Mbongo on est kenda wapi? Mais dans le Cambo, tel peu Bukangalozo, il y a Matata Pogno. C'est comme si Bati Luko va protéger Mingi Matata Pogno. Parce que Senga qui, ou Senga qui nous les logistique au Senga, Balon, la Matata Pogno, bah, immunité. Mais aussi, Ata bombier. C'est comme Mouto déjà Bakangi. Sera le bique Makamboyagi Beauté et là qui Matata Pogno. Justice ça on a trouvé aya malamoko parce a besoin d'immunité parlementaire ne soutien on va comme renseigner mais so renseigner pour balko kangami donc ay ba ko soyer dem so ba ko soyer ba ko so bango makamba mkangalo tu base pelé yo mona tata mususu tonga meuble na yo na boulevard salaire no est combien biso to bota mi koto to koli koto nga na zuna mbongo ressemble le pont na gombi te na kanda na yo ye kaka lelo comme le pont na gombi na sepela au moins que quand bolo ba kanga pango ba boto na l'état na mboka kuno bola na ndako ndele là ko yena Kinshasa ali au profito iba siko o tie pas ça ba congolais wa mbongo ba congolais wa
Au même biloko belo to koloba boye bato bakomi mboko eza bato ya 18 ans 32 ans tolimbisaka ye déjà mais bato ya 18 ans kaka bayibi comme il faut nabi ya zowe aka nani zowe avant la gouverneur aza député bandako zowe asomba biloko zowe atonga azwa mbongo wana wapi Olive asala awa baki na salaire à combien po atonga 150 maisons akabolela yango bato babiloko wana nyonso esala biso pasi. Maître Bézito, comme le son à Souka, merci pour Ndimaki qui répondre à l'invitation à Bisso. Message nous avons lancé, na baimbo quand nous sommes à Kolanda. La pesi ba komanya so mbote place bazali, la pesi ba ngotu mbote, la pesi ba ndiko langanyo so mbote, na bi na bomoko nde to tonga mboka to zana kimia, to chamboka na mabondeli, to sambela makasi pona mboka na biso kimekota, makamyo so bandela ya sika. Nzamba sunga mboka o. Numéro de téléphone ngeza plus 243 90 266 95 22. Maton Dimungi Bondek sont de partout dans le monde entier, à travers Congo, l'Issama Télévision, de Kilomètre Musique, Soleil Kaka, Latina, l'actualité à Congo. Vraiment, merci, vous avez béni. Toujours vous abonner massivement et nous partager la vidéo. La bonne fête et indépendance dans le Congolais. Nous sommes besoin partout dans le monde entier, dans la Hollande, dans Singapour, dans l'Est, dans Matadi, vraiment. C'est la 60e indépendance. Merci à Julien Mbouya sur la caméra. Merci vraiment à l'assistance à Katia Avoka. Merci à Jean-Paris Talapamba depuis Lausanne. C'est les Tunga na Pesio Bambote. Jean-Sébastien Bomopa social depuis États-Unis. David Olito, un tonton doux des caractères. Victor Kapesa depuis Allemagne. Nous avons besoin de vous inviter à la micro.